Coucou la famille, bon déjeuner, bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bah, bonsoir, pourquoi pas. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, Bambote Ebele, Bisika Bizubino. Shalom nava homme de Dieu. Voilà, bah yenge na bande connexion Bundu dia Congo na église ya PV ya Longo Boboto Bondeko na katia mabota na bino. Vraiment, zomba kopati, moi kopa café, vanda parce que na ko choqué bino lelo. Lelo vraiment na ye eza page polémique na tonga lelo. Je veux vous choquer. Faut na choquer bino vraiment lelo. Alors, mzwa vraiment mai ebele, mais koki mate zalaka wana na ko choquer bino. Mais na pourquoi na oye la bino c'est déjà bien. Ah, voilà. Donc na tonga lelo faut na choquer bino. Parce que bozo tumbo la musala na ko choquer bino. Voilà bande konanga ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika besoin. En tout cas bon service na mutunyo so azoki ne musala like vraiment vidéo bo partager yango et osala bien emsu et wala musa conscience ya mutu moko. Ce que la musi ya yote parce que yo na o choquer yo. Na zo choquer yo vraiment mais tant musu ko la musa conscience ya mutu mususu. En tout cas voilà. Atongwa lelo na ye parce que na lingaka bato yo batushaka ba misala ya batute. Bande konanga kolala kolamuka bino mo boyebi eza habitude te. Eza nzambe mutasala kele oto lamuka na tongo. Osambela te. Ozala ndoki, ozala mosali na nzambe moyebi mapona mutu nyonso. Kolamuka eza nzambe ndala musala biso. Alors nzamba la musibiso na bandoki na basai na nzambe na biso nyonso ba na nzambe to ebisa nzambe, gloire à Dieu, merci na ndenge ola musibiso. Bande konanga bozoka na internet e hindi e chauffé ndenge fali alongoli tatu na liboko na e place bakoma ki komba mwana na e papa na biso asali nini alongoli yango. Ezo sala ba polémique na ba page. Ezo sala penza mbutu. Bato yo balingaka fali te batomboki. Ba kroni mama. Ba libone. Oyo babane ko ganga butu na moi. Soki pe mwana ngwazaka ya yote. Soki oyebike mwana nazaka ya yote. Olingaka yete. Kasi longola tatouage wanati. Longola kombo na ye wana ochana lipeka. Boko salela yango ba live bo kotiseli yango ba mbongo bo lié na ba famille na bino ba libone pe ba gangi ba lobi bingongo na bango nyonso ba bloquer yango pe ekenda pe so place ni ekenda eza petit na ba site bo gangi mwana pe alongoli kombo na yo alongoli yango keana mema eka ndenge wana ke anami mama papa na eka bongo pona fali yango abota kaka ye na ndaku na bango kutu baza mibale babota mi na fali bongo siko boloba na ye amema ye bongo pona fali yango mabote katani bana basili tango bo raisonner papa oya boti bana ebele koleka même 10 na mokili ye wande boko yebisa mwana ne moko amema ye ndengwana pona nda yebisa bino na kati ya motema na yeke l'enfant chéri na ngai yeyo bino boko comparer mwana wana na Didi Stone oyo Kofi alakisa na miso ya bato kese sa fille chérie mais lem sou fali a fille chérie na eza yete kam soupe mwana préféré na eza yete bo yebite kati ya motema moto même Kofi tanga lobaka bongo ekoza pe bilobela tam sou na kati ya motema na eza makamususu. Alors motema ya mutu asondaka motema ya mutu ezaka nzambe mutu moko ta yebeloko ninga na okanisa na minitio tina ye liboso na bino siko olibo tia ba fête bosala fête congolais bolingaka toujours problème bolingi toujours bokotsa bolia bambongo na mto na kombo ya bato bozanga boyebi kosala banalise te bozanga masolo toujours kaka ndesko bolia na mbongo na kombo fali loko alongoli kombo alors que ezaki lomo bo sepela bosali ka bemission bo sepela bobi eloko to senga ki ekokisami
Mais tel ande bokomi kotambola partout, lokola batu bazwi liboma. Awa longoli, alongola pe ya Marcousis, awa sali boy. Jour ou kofali a tcheki kombo wana. A signé ki na ba kroni mama, nini contrat, ni même na niki, a tout na vie na été. Parce que c'est sa fille. A tchie, moukolo pa lo bien longola. Et comme problème na bino. Et mon beau raisonner. Est-ce que moukolo fali a tcheki kombo wana, a tout na vie na biso? Ou bien bo sale lango be mission? Tanga tchaka komboana, bo la ki sa be mission, bo bimisa be mission, bo tine langa ba titre be mission, obino bo sala ki fali atie mwana na ye na lipeka, akomi koma mwana na ye. Bo sala eloko moko te. Mais tango pa longoli yango problème na bino ezali wapi? Est-ce que kokoma mwana na lipeka nde elakisi ke olingi mwana wana? Kofi oya lingaka mwana na ye Didiston, bo mwana ye déjà na tatou. Akomi kombo ya mwana ngo bolingo bino mo boza ba mama bato bozo benga bato bozo la be mission ya kimotema mabe boza ba mama bokoma bana na bino na nzoto na bino boyebi te ke tatou eza diabolique. En plus de ça ba ke ko koma kombo na ona tatou eza diabolique. Boyebi force ya non. Boyebi comme définition ya ba kombo ba pesa rabiso. Boyebi te ke biloko ne landaka bato. Donc ce qui fallait okene na lola a memi pe na lola, ce qui okene li felo ke pe na li felo. Ou bien ce qui fallait na ba femme de nuit, ba mari de nuit na butu bien na basi na bazo caresser ye, ale ba caresser ka kombo mwana. Place mwana azali a ozala bien. Alongoli yango za délivrance. Problème na bino ezani. A délivrer mwana. Ngai na sepeli na bi papa sali malamu na bomoi na o délivrer mwana wana ke na akene na za la libérer. Siko problème na bino ezani. Eloko bolingaki fali asale li binongo. Nyonso bosengaka asale la binongo dans le silence. Abambuli binongo longola komba mwana lipeka. Longola e bolingi ete bolobi ba papa na me siko bozo lela nini. Wene eza bozo lela. Donc, il fallait l'accepter que azali force tranquille. Force tranquille, fallait. Ngana ko kamongo tende bozo bate en tout cas fallait to linga kayo mais page na niveau wana. Bon ko la tchaki yango botinde ki ete. Bino bokazo bino boboye. Allez ba mindele ba boye musique ne okoya. Bino ba congolais bino mo consommer musique wana ten wana na ba musicien na biso ba yebana na monde entier te ba bande ko consommer ka ba congolais bilo ni batika ya malunga boye bisangai mais ba franco ba rochero même kutu papa wemba elo ni atika kima mose malunga te ata sengi ndako sindako atike le côté ba defao elo ni defao atiki na moki parce que bande ko consommer mingi local wana. Mais il fallait consommer à comme consommation internationale. À comme la action na ba société minene. Ndebo mona kiwana. Na komba sous les baoba. Société minene ba action partout. Na ba société minene. Ata kati musique il fallait okwe ya terre. Lukwa bino bo lukaka bo bebi sa misala ya batu. Congolais lingi toujours ko bebi sa carrière ya batu. Yango bo sala ba team ba nini pona ko bebi sa misala ya batu. Mais boye ba ke bato musu boko simba ba moteur. Pour la place ba simba mela ta musu yo koma kutute. Bo bando kufa lokola bangungi na réseaux sociaux. Boko kufa lokola banzinzi. Likola kokota ka ba makambu musu boko kokota te. Ce qui contrat na ye. Ta musu place na monde na ye balobi ke komba mwasi na nzoto na yo ko kozala te. Ou bien zara na mami watane tolo par exemple asali zuwa ke esil yakante Rolanda bino pona longola nga Rolanda bino ou bien Rolanda contrat na ye eza eloko ni boza mitema mabe na bana baf ya fali bino batu ba ko kukumisa bana fali bolinga ka bango te bien so bolingi bango boza ba insensé boya bazoba papa mama oya mayele na likambu fali asali akosepela normalement fali na lipeka na ye wana il faut zanda koma mwasi na ye nana e bandi wape zanda koma mwana
Fali na mwasi ne baza égal 1. Yaya nga na kondima biloko ya bongo te. Na koki kondima biloko ya ndenge wana te. Ke mwana oya ngai. Bakene ko chaye pa ya tata na ye na kati ya nzoto na ondima ngo te. Biso to bato to sambela tongo tongo. To yebi ba signification ba kombo. To yebi ba signification ba tatou. Tatouage mingi ezaka diabolique. Musu pesa nango par ignorance, oche fleur na yo, oche na yo loko no bo. Mais ba musu ezaka ba maison ke tinda bango. Comme ça tatouage partout na mapeka ba musu ba bomba banduta. Nzoto katana lokwa ba lingi ba chaye pilipili ou akoma banzoto katana lokwa ba kata ba Thompson. Banduta balati wego tata lokwa ba lingi ba chaye pilipili na mungu na Thompson. Au bamba batatu pona ni ko bomba. Yaya. Oh, Fally Ipupa. Aigle. Amonaka musika yaya. Yo zui kamera na oche lokola nga. Ozo loba pe ozo photo bambili boso. Ovandi pe inetita deza dito sisi pe lobi. Ah, na sosoli Fally. O sosoli eta. Nyo sotu wana ozo bebisa de via bana wana. Nyonso bofinga ka Fally bozo baby sa vie ya bana wana na Niki lelo bilo bolobi bolali mais Niki alali te mwana na ekutu na kati ya voiture akomi kotambusa azana bien ti akokenda kosala accident akende kotuta poto pona bino bozo loba Mwana waza bien a poster ngote ki aso me ma voiture a poster nazana nga bien non mutaza bien kozana kimia ko poster ko te lote soko moni mutabandi ko poster bongo yeba ke azana pasi alingi suko la ki sa public ke nazana nga bien azo me ma voiture nazana nga bien okene ko tout a poto boza bien te mama bana na ngai. Parce que bozo landa public, bozo landa ba maman moko ya mitema mabe. Donc maman na bino déjà landa ka ba maman essentiel. Maman afinga ka bato essentiel wana. YouTube bezo afinga ba yende première essentiel. A baby si via bato kimi. Ale ba essentiel ba tikala ba zwa ba komana ba libone kaka boy. Yaya mutayaka na makambo atika bobima. Bozo la ba maman ya solo, maman vraiment avec M majuscule. Bozo la ba mama ya M minuscule te. Ba mama bakendaka ko bota parce que za loi nature ou bien ba senteye. Azayiku na posa ko bota te. Ayebaka kutu te. Amonika komi na zemi. Ba mama bongo te. Ba mama o ba planifier ka ko bota. Abi c'est le moment maintenant na fona bakisa mwana moko. C'est le moment asi bongisi leeti na e. Abongisi moralement ameli ba vitamine ya kitoko. Yango na mona bana mi boso bota mitu edoka au planifier yango te il y a des vitamines au ba melaka avant aux oisemi et former ba hormone kitoko tango obota mwana mayele mwana malamu boso beta bana na bulu yeke papa komko silika mais ndenge nini koza quand même moi si bana ngo combien na kanja ndako ba boso bota bana na désordre allez siko so ba mibali ba kimi bidon bokoma na réseaux sociaux lokwa bamboa ko ganga na ba vie ya bato oh tatu ye moko atie tatu ye moko longoli problème na bino eza wapi ye moko bakisi oyo ali ko bakisa olie bo sepela demande na bino ekokisami bo baluki lisusu ke papa mabe asali mabe makasi eza bongo te non fali asali eloko te e mabe ni asali nzoto na ye. Bola kisabokanga ba photo ya mibali na bino ya mindele na batu mwindu place ba komba bana na bino na banzoto bo postele ngango po na ndima bino ke bino pa bozali pa ba mama avec lettre M ya majuscule kitoko te laissez tomber bobima mbala boni ba esa bino botika famille ya batu botika Fally opona nini na poste yango Fally aza star bino bozoka Fally lokwa ba mibali na bino wana o ba fani bino na bakacha banda ko ba jigolo Fally aza star monene na kati ya Congo
na minute o même ba kofi ba nani ba ko telema devant falite ba yebi yango a eloko ne nyo so liko poster a reposter ça libre donc ndinga sala ki tatouage na e même azoka mulunge ala taka ba chemise à milai pona bino ba chemise à milai abomba ngo pona bino bo sepela mais non azali libre ko sala walingi est-ce qu'il fallait asali interview oh bazo tuna e fali olongoli tatou bazo tia bona longoli yango non afandi na e batuka bakange photo bamo ba remarquer oh kombo ekei oui et vous aussi pas à changer ngo kala bino boye bité occasion de bimi sikoyo atikali na bras cassé et vous changer kala boye bandeni oh ya bozana bozwa kimia ko bozwa kimia botika famille abatu oyo ba conséquence te ya ba mama essensé ya ba mama bazanga tina ngai libala nanga vi nanga même naza youtubeuse nake ko dépendre na ba libonais ou bien ba youtubeuse mususu jamais ata bo gangi bo lobby bo mati bo kiti je vais faire ma vie en tant que moi si na kati ndako no landa binote oh botika fali kimia bo sepela lelo vendredi bo mela ba vin bo mela ba whisky bo langwa bo baluka na mabele kombo ekei bo sepela bien eloko bolingaki yango wana apesi bino réponse mais biso batu ya tozabala na nzamba tongo tozo sepela parce que moi na biso komi libéré akoko zana kombo ne kozana nzoto tata na ete lobi tokoya ko loba o tata na ya komi homme de nuit na ye lobi mona batu akoya ko mona ke vina ezo simba te akomi na répétition ya vie ya mama na ye lelo ba libéré ye point ba problème na bino ezanini biso tokozwila ngo ndenge wana mais bino bato mitema mabe ba répondre bino butu na moi fali boye fali olingaka bana te ayebisa bino ngo alinga bana na ete bana ya nani ya ye mokoti bino pe mibali na bino bakima pe bino boza pe wana le msupe boza wana boza ba femme sele belé ouais ba mibali na bino est-ce que bazwaka bana bino kutu basi ya poto liboso bolinga ko pesa bana te na kamwe lelo bokomi kolinga fali akanga na bana basi bakimaka na bana boliaka bambongo ya bana lelo ya fali po bomona ana mbongo ebele mibali na bino lokwa bazala bango kaka bato manœuvre basala ka ba misala moko ya bulu yeke bakima na bango ale ya fali bokwatami po na ana mbongo oh yo moko zano linga ku kopesa olinga ku papa bana mona bana na ote mais ozoganga fali ya mona bana na ye fali azwa bana na ye mama ozala liboma bozala liboma na kati ya bandako na bino mitu na bino ezala na problème oyo communauté ya ndenge nini bato nyonso mitu liboma oyo communauté ya ndenge communauté moko ya baburiki yo moko na kati ya ndako na yo vi na yo bo bitumba na bitumba so mobile ayeka na ndako bozobunda don ndako na bino babiloko nyonso epanzana mais olingi ke epai ya fali kuna ordre ezala mais banana kobongisa epa na yo oh nzambe alobango bien nzambe na ngai alobango bien linga muninga na ndenge ozomilinga yo moko na ndako no désordre kasi tika pe fali aza na désordre yo lingi kotia ordre pa fali yo moko pa na oza désordre papa bana na okutu oyebi bango te obima na mibali soki 5 na mbala moko oyeba kutu te papa ni na bota na omwana oyebi te mais yo wana siko olingi nini oya kobebisaka bavi ya bastar bavi ya batu mpo na motema mabe bamosusu babengaka wana eza nango ayebi neke eza nango bien balingi kaka benga mpo na ye mpe mutu wana mpe vi na bana na ye mpe babeba lokola bana oyo aye eya kitoko te oyo ebombami na nsima bakamera na biso bandeko na nga eza nango kaka mavwanga na mavwanga ebele mavwanga na mavwanga hey yaya bosa bone bele bola ike mission nikizwa na okimia toko conseiller mbala combien mais loko yo kaka te tali yo bima na réseaux sociaux oya ko doka motema awa déjà babandi ko longola ba kombo
na awa na nzoto. Bongo oyebi na ba document. So be ba longoli yo bana na héritage. Aza na droit longola bango. Héritage eza na makasi te. So papa boyo longoli yo na héritage longwe. Banda komikisala examen de conscience okotika bana na on héritage atata na bango te buzobe kozala yo likola réseaux sociaux. Entre temps bato ba ogangela wana bana na bango ba kombo eza na héritage. Héritage eza loko kitoko ya. So batikeli héritage ya bisepela ko sepela ya héritage ya bonbon ya biscuit so papa bina tike bino ba bien ezake sengwa ndako papa so tatindelanga eloko ndalataka eza mbongo papa ngai esaka isengo ya siko balongoli de akombo keba mutu abombami aleki bino na mayele en tout cas bando nanga botika malamu to suki apona lelo bo partager quand na FCB na choqué bino quoi na choqué pe bino o sepeli o boyo sali mokili na yo voilà mais kokima te na pourquoi on est ensemble bye bye bisous.